Bonjour, bonjour, ba fidèles à la Reine Senga TV. Bonjour, Pai Bozali. Bon, tu as annoncé sous sango moko ya mawa vraiment. Tu père sous comédienne moko na kombo ya Mama Nzita. Mama Nzita a aussi vraiment kotika biso. Et puis c'est sous pasi et puis c'est sous mawa pour na nouvelle oyo. Na yango vraiment ngana zo présenter par mes condoléances penza na famille na ye. Na bana na ye bakoko na ye donc pa mes condoléances liwa eza nzela biso nyonso touta na mabele pe tokozonga na mabele eza rapasi ndenge ba liwa ezoya tango nyonso pa ba comédien bon pona ngaka la reine singa na koloba liwa eza nango nzela ya moto nyonso liwa eza nzela ya moto nyonso comme tel bango baza bato baleka liposo na biso yango na mingi totiaka kake bazokufa ebele mais na minute oyo bato bazokufa ebele meno ba niveau ba réseaux sociaux tozomona bato baza na ba Facebook tozomona nde bato bazopublier ba photo tango nyonso bato vya bazokufa mokili na tango eza lisusu malamu te yango na biso bato luka kaka elongi ya nzambe totambola pena na kobanga nzambe nayebi ke toyebi nzambe mais totambola ka mingi na koyeba nzambe ekozala malamu mingi vraiment po mokili oyo vraiment no makambo mosusu ezosalama ezosala pasi vraiment bato bazokola eso te merci tokoya lisusu toyoki ba information malamu mpona komemela bino bye.